congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mbote na bandeko balandi nyonso ya Congo Dialogue Télévision, partout où vous nous trouvez dans le monde. C'est un réel plaisir pour moi, Aminata Kassa la Blanche, de savoir que vous êtes nombreux et connectés à notre chaîne Congo Dialogue Télévision. Et bana maman Francine Ngembe, ba soda solo et ça bongo votre humble servante Aminata Blanche Kassa. Na kataka ya bonne vieux mars tozaka tomitu na rabiso moko ba question pona nini to mona bana libanda bana ya libanda to benga bongo en d'autres termes, donc bana o bazamba parents mais to bazaka na ba parents to lelo to na bonne vieux mars to kitina lukunga to yeko mona bana oyo ya libanda o bazaba bana milesa ka bango moko ba mikipa ka bango moko to te bana pourquoi nanu ba kuma ba niveau wana ba ya ba koma ko limile sa bango mo bakoma bango moko ba musuba lobike eza ba pasteur ni ba moko sa bakambu bana bandoki o bana boye yango esala ke bana ba koma libanda, donc na yango papa na biso plutôt pusani. Bonjour Yaya. Bonjour. Bonne santé? Bien. Poni to monyo libanda o. Mama ne abenga na ngai. Ma abenga na opwani. Na kina sagana. So ko na kina sagana babi ko na kina sagana kuna bapesa nga kindo kinjo nga bina ebate apo mama benga ninga. Est-ce que ba mako pa pasteur te église te batala ki so zan kindo ki on pe solo? Ba benga na ba mema nga te benga na ngamba mako. Siko libanda au milieu sa ndeni. Na boka machichi. Okenda ko baki at matiti. Bongo sikoyo gouvernement e mona rabino te. Gouvernement ki pa biso soute. Siko bolala ka wapi? Bolala bolikolo. Bonjour Yaya, Poussana. Bonjour Yaya. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Tomoni o libanda awa, poani okoma libanda. Ngamo mna koma libanda. Okoma libanda poani yo. Yo mo sepela koma libanda poani. Po za ndaku papa zo lesa yo, azo tangisa yo, mendeni yo ngaka koma no libanda. Papa ndo lesa ngate. Ando lesa ote, poani. Papa mama bazali ensemble to bakabwana. Bakabwana. Siko bete personne lisolo oyo bana ndako ezaki ndenge nini pensa ke yo bana ndako oyo vanda o se retrouver place à boye vraiment na vanda ka boye na kesaka na bota na ndako papa bisaza kati na vandi yo ata lobi ayebale asinga kama mama na sa te yef na benga na lobi na obe na zibla mbana na yebo siko famille pe ba luka yo te ba ebite ton famille ba luka te batika oka libanda boye vraiment o kominoka boye siko bolia ndeni to lukambong lukambong ondeni babi boya kaka boyiba ka batu boto bakata basaki ko koyiba batu po bino bobo va bolia to baka matiti siko o senga nini na gouvernement o senga nini vraiment na gouvernement bakipe biso bazo l'état zabiso to comme va na felina l'état zabina comme va na felina. Est-ce que esala ko ndenge nini tango mona baninga bakenda classe ba OK classe baninga ba so ba diplôme d'état ba ba poudre na mutu yo libanda muto okipe te papa benga na yo esala ko ndeni passe so oko senga nini fo na l'état congolais en charge en charge. Est-ce que vous avez un numéro moko boko pesa da bandeko balandi o bako bazan poson ba benga yo o bazan ba soutenir yo ba peso mboko ya bazo en charge ba mota na felina mo quelque part numéro de téléphone ezali ezate vous so bazo ndeni ezate obi ezate téléphone te autant téléphone te bandeko balandia Congo Dialogue Télévision bilomo bozomona donc to benga ngo eza ba parents, donc eza négligence ba parents yo papa na papa osana mwana nona mwasi bokabwana komo obenga na mwana oyo mwasi abotelo na ndako benga nyepo yo na mwasi bokabwana donc nyoso oyo bandeko balandi eza ba cause ba divorce eza ba cause ba divorce ndezo créer makambo boye ba divorce nde en tout cas on sait vraiment avant to s'engager na couple mo quelconque, donc biso mbale to lingani to kopoto comme ba niveau ya kwa no bota pour bana ba koma biso boyete il faut to s'engager to ba nini to sala to sala vraiment objectif. Bonjour Yaya. Bonjour. La caméra.
Bonne santé? Bien. Tout le monde libanda boyo. Comment on libanda pour aninyo? Pour aninyo? Papa biso asundanga depuis nazana de maman biso. Papa abino sundolo depuis aux maman abino. Papa na wanga na maman abino. Ah, bongo sikoyo ba famille papa abino balobara nini, ba famille manu balobara nini vraiment. Ah. Ande na habité. Et ça la cause kolia na yo lia bolia ndeni. Olia ka ndenge nini? Olata ka ndenge nini? Na boka matiti. Ah, ubaka matiti. Okosenga na gouvernement congolais nini? Asala pona bino. Soit na bandeko baza libanda, baza libanda ya mboka na biso baza na ba mikili ya poto, baza na ba mbongo, baza na bezo ba soutenir bino. Okosenga na bango nini? Okosenga pa na bango nini? Basa ela bino nini? Pe osoza na numéro moko téléphone na mutu oyebike mutu opesi numéro yango, mutu moko ya mawa anga asunga yo atangisa yo azo en charge. Ah, wane na habité. Siko esala konde ni so moni baninga bazu diplôme d'état bazu bati ba poudre na mutu balati ba uniforme ba papa na bana ba ba tambola esala konde ni esanga pe ka passe. Siko bokanisa ka nini ko fanda kaka boye avenir donc bozo kanisa nini na avenir na bino so bokoli ti bo ni bovana libanda boye bozo vivre libanda bokanisa nini bokola ka boye na suka na bino ezandeni bokanisa ka nini vraiment yaya yo pusa yimto lo banda mo pusana ndengo zabwe admettons lelo okoli yaya attention là-bas ndengo zabwe so lelo okoli okanisa nini pour vana ozana libanda otangi otanga classe otanga classe otanga te ozana âge ni 12 ans ozana 12 ans ah siko tindengo zana boy papa na tsa otanga te bando obotama siko okanisa nini so okoli ozokanisa nini ozokanisa nini vraiment ke ndeso moni ba papa o to moni ba milai boye so okomi boye ozala nani akuma mutuka siko kuma mutuka na moyen nini est-ce que oyekola déjà auto école nante nante non oyekola auto école te siko kuma onokuma mutuka ondeni chaque fel na bande batangisa chaque fel na batangisa bande ko balanja Congo de la télévision nani kombo nani Hervé donc ndeko na biso Hervé alobi asengi na ba orphelinat bazwaye azan besoin atanga ayekola ta auto école kumba ta mutuka donc bande ko balanja Congo de la télévision on se botela nga iza pasi kozala vraiment responsable moi na vraiment boti 9 mois pasi ya zemba mama oboti moi na oboye vraiment poli akoma libanda mwana moko balabala donc bande ko balanja Congo de la mama Francine Ngembe mama social mama ya boboto mama moko donc tala bana o mama mama na stelemi vraiment tout doit na sengono pona bana o moi aide mukie moi savon moi eloka kolia et ça la bien donc batambongo o batu bwaka to mona ba misie bwaka kabino nga yo mutu a dollar yo lamba balambela ko dollar na nzungu donc so bokipe na bokipe bana o bana ya boye nzambe na likolo o pambola yo biso na ba musulman to balobaka ke soki osala soa dakada ozopesa mingi pona nzela surtout ba orphelin bano ba fazer bana baboye bana libanda nzamba okanisa ndama nkola so mais bola mwana osali na tombu na yo elanda yo lelo oyo opesa misie mbongo na yo ebe to boyi to pesa misie ba misie mbongo na bino bayemba bakoma bino kombo no bayemba ngo kombo no baganga yo ba osala bi mais na tombu na yo bola mo sali misie na elando te na mabeli po yaka pona lokumu ya dunia oyo donc to biso benga ngo dunia donc l'amour de ces bas monde donc ezaka pona mais so sali osungi mwana moko boye alala kana tapesa ba place na bazalaka donc eza vraiment solo le ute ko bela na bango za kandenge nini donc ko bela na bango za la kandenge nini so bino batu oyo mbongo bosungi bango vraiment même orphelinat moko boye bozui bango botie bona orphelinat batangi classe nzambe ya likolo oyo Allah yala akofuta bino vraiment na yango to monde papa moko to tuna na bon quelques questions papa s'il vous plaît. Bonjour papa. Bonjour maman. Tout le monde awa esika bana oyo bana oyo libanda to ko benga baza ba parents ba mille sara bango mo mi kipara bango moko baza awa donc yo ndingo aux environs ya quartier oyo elo nini oremaka pona bango po babela kapi. Ouais babela ka bon. Analyse ni ko saila biso pona yango. Bref analyse pona nga po naza movandi ya quartier ton la moni vraiment naza intéressé bon raisonner bana oyo ça la biso passe comment na bana bazo vivre kaka boye bango moko babimi na bandaku
bakomi les enfants de la rue quoi. Donc mutorozation na bango azati. Mais moko toyoki alobi bakabwana cause ya papa na mama bakabwana yango ya koma libanda. Mususu alobi o papa na mama mais avant moko bawanga na libumba na libumu na donc mwana bana na libumu ebida ki bawanga na zima mama na ye. Donc yango lelo pe mama kipaka ete yango koma na lelo mwana libanda vraiment. Conseil nyoko pesa na ba couple. Bon nga étant que serviteur de Dieu d'abord, au moni ko bima bano libanda. Premièrement, ils ont mes ententes soit mes parents bakoufi, papa na maman bakoufi, ou soit papa akoufi li mwasi, alingi mwasi mususu ya roboko la bana. Tangu mwasi wana ye akuti mobali na bana na ndaku, babotela mwana liboso na mwasi liboso kufa ki ali. Akolinga bando maltraité, bana baninga ndo mona mingi, eza ba cause ya bana musu ba libanda. Musu pe baza ba orphelin, papa na maman bakoufi, famille eboyi kozwa charge ya bana ya bandeko. Ndo mona cause mususu. Cause musupe kozala mama akufeli mobali alingi mobali mususu mobali wana ye mais azolinga bana ya mwasi wana te ndo mona bango bana musuba bimali bana na cause wana siko nde bazabni bino mona bango environ so lelo so babeli bamikipande nini en tout cas eza moi pasi nzambe azanzamba ma abatela bango vraiment biso tolekana to mona na pompage to lekana l'air moko mona balala libanda. Bon, et ça la carapace. Mais ce qui est l'ombo cannabiso na ministère et à genre et famille, bazui vraiment plutôt bazui makamlama beaucoup. Qu'on s'occupe na bana oyo to benga les affaires de la rue et aux arabes makasi. Qu'on luke la banque tongela ba centre. Mo ba orphelinat ba héberger bango kuna. Ba vanda ba zo na bango santé na bango kolata na bango kolia na bango kotanga na bango gouvernement zo bango en charge ndeto mona ba mikila poto quand même na poto te na ba pays muso Afrique ba bien organisé ba zo kabano ba zo bango vraiment charge donc c'est un peu ça. Papa nga donc ça vraiment pas si merci beaucoup Nzamba Futa. En tout cas au monde loko sali Nzambe alobi mutu o s'intéresser na ba pauvre ozo prêter Nzambe. D'autant qu'on s'intéresser na bana oyo ozokotisa Nzambe nyongo. Même oyo bakolanda mission oyo bakozana besoin ba luka bana o baya na pompage. Bakomona bango bazé belé à partir de 21h. Liboso ba boutique oyo kangama balala libanda wana. Donc so Bible lobi muto s'intéresser na ba orphelin na bano baza bana bitike azo prêter Nzambe. Do azokotisa Nzambe nyongo. Ndongo bakika bazo ba musicien babwaka ka batu babwaki mutuka bopo mbongo batu wana babwaka bazo ka mbongo ba musicien. Donc l'amour de ces bas mondes. L'amour de ces dunia voilà mais soko pesi au sali sadaka na bano yo baza na ba parenté baza délaissé ozo kotsa Nzambe na lola nyongo. Puis yo pe mko na yo Nzamba kokanisa. Mon banini pour le gouvernement congolais. Merci beaucoup pour la question, des vraiment très capitale. Pour l'angaï, le gouvernement, boy. Au moni, Eza Moussala Marototik et président Joseph Kabilati. Donc, à Tché, le ministère, on a pour s'occuper de différents problèmes et les Kalamboka. Net makambo ya bana oyo, il faut réellement ministère et genre et famille et s'occuper. Vraiment, dans le mini maman ministère, maman ou aza ministre, et à genre et famille, qu'on s'occupe na bana ou maman za maman boti. Ce qui au quotidien projet na yo, qui va tomber la batonga ba samba, ba chege ainsi de suite. Lelo o kuluna ezalisu na mbokati. Pour moi non tonga zoko la ola ara libanda. Ozo bilimo mabet ba demo zola te na nzoto. Faciliter aussi les chètes aux inspiration ça mutu mabe et aux mettons baza cadré na ba centre bazos lia bazo lata bazo tanga gouvernement zo bango charge vraiment et aux ala bien makase puis et ko diminuer mo banditisme bon voyoutisme tout monde na kati mboka na biso. Merci beaucoup ko pesa numéro contact le temps que Mosali na Nzambe soki na bato baza libanda ba ko pe ko sala confiance pour za serviteur de Dieu donc ba ko sala pe confiance ba bengo na numéro nini ke po ba sala mo aide mo boyo kana bio na bango pour na bosunga bana oyo po za Mosali na Nzambe. Ngai d'abord je me nomme évangéliste Michel Kouchou naza visionnaire église Med ezana kisuka pêcheur to akadaka mingi bano bayaka to bonde la pona bango. Au monde ndeyana yamba kamoko mama moko aye na mwana mbanda.
mwana azotungisa makasi aza na kindoki misala papa baby tout ça aza mwana ete maputi mwana papa botana mwasi mususu mais mwasi ona kenda mwana nga alingo koma shege akoza ni kindoki mais tant ba yeto bondeli nzamba tshelo bo to akadre donc pona kozwa ngai na contact nga direct il faut kozwa nga na 089 86 24 678 la bandeli 089 86 24 678 soko benginga facilité kozala pona ko luka moyen ya ko détecter bano baza soko za na besoin ya ko sala bulamu vraiment et pas ya bana soko bengingai merci beaucoup pasteur. Pasteur mutuna oyo e mutuna moko oyo yelinga sikoyo awa maketo sisi na toko na suka balo bibino nde boza cause ya bana o babe balibanda bino basali na nzambe oya ndaka batu oyo lobio o azando oyo na moneli ebwe azana misala mabe oyo moni mwe longia mwana za mabe utali mwe longia mwana esepeli singa te do obengi endo babibino nde boza cause na bango lelo te biso to a cause te il y a des faux pasteurs et des vrais pasteurs il y a ba faux bazali il y a pas vrai pe bazali donc le contraire il y a vrai c'est le faux donc pasteur mingi conseil nangeza pe mingi pour la bango ba faux pasteur wana ba yaka ko diviser ba foyer ba yaka ko diviser bana na ba parents vraiment botika biloko na po biso ba serviteur de Dieu to kozala juger sévèrement alors toko ki jamais ko séparer bit na biso ezato dépeupler ba na misala ya mabe ba nzambe mais tout ça on a été pour nous séparer ba famille d'autres luba awa wale za ba faux pasteur et pas nangai nga na za rassembler pour yeso sangisaka merci beaucoup bonne soirée yaya kuna yaya yaka pusana to mona kiyote yakolo ba mama yakolo ba pusana yaya pusana te yaya bonjour Tomonyo libanda po anyo kuma libanda. Iluta. Ka ilo te bote no la libanda ko mino ko ka ko no ko ta salité boye vraiment. O tiki mbeto ba parents. Ka po ne lo côté. Et de la crise. Do bokima na camarade no. Bokima na crise ko yena ndako na bino ni c'est pas ça qui po yo kuma libanda. Donc ni c'est pas ça qui entre papa na maman soit bakanga ki ozandoki. Boyiba kimbongo. Boyiba kimbongo. Aba bengani bino. Parce que l'on essaie de boire bon, on pose un anda pour pas laisser ça au fou parce que autant à la classe. Autant raté. Papa n'a bino zalawa. Azana Lubumbashi. Bon maman abino. Azana Malueka. Azana Malueka. Sikoyo ndenge maman abino zalawa parce que moi papa na ba luka abino. Quand ba luka abino c'est que vous avez pas na mabe. Na habité. Oh. Nzambe la. Quand ça pense qu'on na États-Unis Lido Rajab na Manchester, Clarisse Safi, maman sociale, talabana au charbon chargé dans la banque, surtout Lido Rajab yo oza monter mama wa papa moko oza monter mama wa sans charger na bana au vraiment. Donc moi mkié pour moi ouais pour na bango donc cette boutique bon ata na orphelinat moko ezo bango et ça la bango bien. Maman to pusani to moni yo awa. Maman Francine Ngembe au monde to boire basoi donc vraiment et ça paye ma donc ça l'émission place yo pas même ce qu'on amène non maman Francine Ngembe comme on donc on côté vraiment donc ça dégage mais ba balanga kaboye donc balala kaboye ba place à boye vraiment ba papa ba maman ngana na sekana na ba couple ba couple tant to lingana ka to yebaka ke makam to yebaka auto sala omoni to yeba auto sala et non bana so leba to botino to lingani bolingo ezalaki sukali to cotiser mais koti et komi makambu ya kobokola mwana komi fazer le to mona phénomène kuluna parce que on a nemingo kuluna kuna utakata ba parents donc bino ba parents boyebaki no bozaki na malgérance pour na bana na bino bozaki na malgérance pour na bana na bino yango le sel makamba boy vraiment muso lobio akimane ka dali pa mabwa kimine ka Allahu ya Allah. Donc conseil na opesa na ba couple donc eza pona bino biso na bino nde bato tokusala ka bana oba ko malibanda to banga nzambe bato babwaka ka bino pa ba musicien bato yo ya mawa bato boza mbongo na ba banque ezangi musala ko sala ta mise déjà bongana yo zo bongise susu mise sa bongana kota nyongo moko pa nzambe o yebi ke lobi na tombu na yo na mabele nzamba kitilo bolamu
muto yo bwaka wana zo sala yo ba bwaka mono ka bat bayibi poto yeba yo kaka yo boye yo mutambongo yo lambaka dollar mais bana boye vraiment bazangi lisungi ezate yo mbongo no ezaka juste pour yo mbongo no ezaka po ba yemba yo vraiment toto za na l'amour de ces bas monde donc l'amour de ces bas monde donc yango wana vraiment na sengi na batu nyonso ya mawa bato mawa ba ONG ou ba misika bo peut-être bocha limite moko bana o bana otame bota bana msupe bana misika na lufunga bana baza en tout cas baza belé msupa boina ba filmer bango ba boy na bango mais baza est vraiment belé en tout cas ça fait mal au cœur vraiment donc nzamba sunga biso vraiment inchallah nzamba sunga biso vraiment maramba boye ekomela biso te biso ba auto bota to baksa bana donc nzambe a épargné biso na makamba boye vraiment. Merci na maman Francine Ngembe kuna na Belgique, merci beaucoup na Kadja la Belle kuna na Belgique, merci beaucoup na Mariam Bitema, merci beaucoup na Binti Rahma Sharaf kuna na Turquie, merci beaucoup na Bleigoland kuna na Suède. Papa social, papa talabana au papa moi Wester pour na banu et ça la bien na bosanité Clarissa fikuna na London, Mustafa Malembe bosanité Jérémine Dongala donc na sima ya caméra donc so mo ba image aboué ba place aboué ezala raye donc na bosanité bino nyonso buleke belé en tout cas alinga bino mingi merci na ba fan nanga na mona ba message et ça langa bien merci beaucoup nzamba futa bino vraiment merci na ba conseil ba soutien bo porter bozo apporter pour nanga merci beaucoup na lingi bino mingi tokutani à la prochaine actualité. congodialogue.com congodialogue.com